Ali Maïmona, maman. Ali Maïmona, femme sociale. Ali Maïmona, moi Nzambe. Ali Maïmona, Adola révélé. Soyez le bienvenu. Avant tout, je commencerai d'abord à présenter mes sincères condoléances à toute la famille Mayamba. La famille Mayamba, c'est la famille qui a perdu leur soeur, leur tante, leur fille, leur maman au nom de Tantine Hélène Balabila. Tantine Hélène Balabila, c'est la sœur biologique de Maître Edgar Mayamba. Maître Edgar Mayamba, c'est une fils du pays. Aza Mutu Oyo a memi moi le Kumuya Congo et Beleti Lelo vraiment. Aza Mutu Oyo Azo est vrai beaucoup plus dans le sport na taekwondo. Na taekwondo, tout le monde a Maître Edgar Mayamba beaucoup plus pour la intime Maître Edi. Aza na titre il y a 5e dan dans le sport na mode il y a taekwondo. Donc Maître Edgar a bungisa qui petite sœur naie ma tantine Hélène depuis ba jour et l'équipe les londes ezala qui dernier obstacle il y a tonton Tozwami na direction Lengesa avenue ma Nyangara na salle de fête na salle ya obstacle moko balela ba matanga awa na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu bisika oyo nzoto ya maman na biso Hélène Elali donc lelo ezali dernier hommage na ye et puis ezali mise en terre na elle lelo comme la Bible nous dit toujours que toyaki na mabele tokozonga na mabele vraiment maman na biso Hélène a vivaki na monde ya ba vivant asala ki oyo esengaki na Nzambe asala mais la minute oyo tozoloba eza suka ya vie ya maman Hélène ah bozomona bandeko batelemi ebele toza na moment ya ba dépôt ya ba gerbe de fleurs bandeko bazo se diriger bazo s'incliner vers corps ya maman na biso Hélène pona ko déposer ba gerbe de fleurs na bango parce que étant que une humaine azalaki en vie azalaki na bami azalaki na famille azalaki na connaissance surtout que aki encore trop jeune donc atiki passe makati na libota atiki passe mingi na libota donc libota eza vraiment blessé libota eza vraiment na kolela parce que kobungisa mutu eza la facilité parce que eza voyage te au maman la biso Hélène akei eza loi donc il est partir pour du bon il ne reviendrait plus que ce soit ses amis ses enfants son mari batunio soro bayeba kai de son vivant bakomona kai lisusuté donc dernier hommage au tozo rendre na maman la biso Hélène yangoyo il dit que maman la biso Hélène de son vivant azalaki mutu oyo azalaki entouré na baninga na libota na ba connaissance na cadre ya témoignage awa toza na moko oyo azaya ba ami na ye to ba collègue na ye vraiment to ko leba la place na ye to ko linga ye moko ayoka parce que eza na cadre ya témoignage ya maman la biso Hélène mbote papa na biso mbote na biso maman bandeko nyonso ya Alma Congo TV bazolanda biso baza na posa baye ba moi muke vie muke sur maman Hélène parce que ebele ba omona ye ba omona peut-être lelo alali mais de vie na ye actuel ndenga zala qui on vit ba ye biango to soki papa ko zala moi bref muke on a disparu na biso ya leo to soki ko déposer lelo la dernière demeure na ye maman Hélène. Merci maman na yebaki maman Hélène très bien aza parmi ba maman oya ba maman et il était vraiment digne d'une femme. Je connais Hélène depuis enfance. Après enfance naie, ngai Hélène ngamut na comme ça une yese. Et juste à comité na première licence na fiscalité, deuxième. Azawa ebzaya jiga na yoka bien te. Mais je savais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Alors il y a un témoignage na na pesa que azaki parmi des filles sages, simples et ya bolinga tonda bolingo mingi. Et il y a un tolobi que maman oyo nzamba sungaye ake novanda na paix. Maman na biso Hélène s'il te plaît to koyeba kufi na âge nini? Bon. Malgré âge abasi yeba la moi en passe mais tant que Amina yo zwa ki moi attend j'espère à ta anniversaire na ye moko bo célébrer ensemble au cause la même calcul par rapport ya. Bon a okuba na ba 39 ans si je ne me trompe pas. 39 ans. 39 ans. Parce que na ye bagaye bana botama donc abotama ba 74 bon. Si je ne me trompe pas. Donc, bah, donc ça la calcul. Vous comprenez? Ah, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Chers internautes de Alma Congo TV, ceux qui ont eu témoignage à papa, parce que nous voulons vous faire voir que place il y a malamou, place il y a réflexion,
place ya kozonga bo moto eza place ya matanga soki lelo vraiment biso équipe mobimba ya Alma Congo TV tokiti awa vraiment na nyangara bisika au corps ya maman na biso Hélène Elali. C'est juste pour vous dire que Bible les a recommandé na biso to lela na baebaza kolela to sepela na baebaza ko sepela étant que fils du pays étant que mutu azo bunda pona Congo na cadre ya sport parce que ba maître Edgar Mayamba baza batu oyo baza ebelete pour vous rappeler un peu plus rapide na ba ceinture na bango ya ba 3e dan 5e dan pardon bazala ki au nombre que de 3 ba boyebi sport boyebi taekwondo boyebi yango bien bazala ki au nombre de 3 bazala ki maître Edgar Mayamba bazala ki maître Kenzo que son corps pardon que son âme repose en paix watika kabso ba année leki et puis bazala ki na maître Mukomboso donc na minute oyo na 5e dan on a que 2 maîtres to tikali kaka na maître Mukomboso na taekwondo na maître Edgar donc imaginez-vous s'il vous plaît na sport muta comme atina niveau ya 5e dan hein donc bolingo nini azana ngola mboka na ye bolingo nini azana ngola sport na ye parce que c'est un déjà vieux quand même na âge assez akoli donc azana ba génération de génération oyo a sepeli na sport oyo encadré lelo ba koma fier ba koma pena ba titre ba tamoli pe ba mikili ebele pour na ba sport wana ya taekwondo. Voilà pourquoi journée à lelo toka ki kotika ye moko bongo te équipe mobimba ya Alma TV, tolinga ki to kita, to partager passe na ye. Et souvent quand je dis toujours que na yo mutu oyo mona ke le lendo ezo matayo mingi na mutema, le lendo komi ko matayo orgueil komi matayo place moko koka kaba place oyo koki kozongisa mutu. Je te recommande d'aller à l'hôpital, d'aller à la morgue et d'aller au cimetière parce que ce que bisika misatu wana ndeko nanga je te rassure que kozonga mutu parce que ce que na hôpital oromona batu musu balali na bambete hôpital aleki on na mbongo aleki on na kitoko aleki on na makambo mais azangi apeti akolia docteur azo senga la famille na prier seulement pour votre soeur pour votre fille pour votre papa parce que aza sous mikolo mingi ya ko vivre té mais yo nzamba salo grâce wana ozo pe na difficulté mon côté na problème mon côté donc je serai pas un grand là parce que tozo comme déjà na pembeni ya ko kende kokunda mais pour montrer à vous la personne oyo équipe mobimba ya Alma Congo TV to landi lelo auto ko partager mawanaye oya bungisi petite sœur naye l'une de fils ya Congo mutu oyo azobunda maître Edgar comme je vous avais dit bisika auto ya ki lelo to landa ki maître Edgar oya zali oya bungisa ki petite sœur naye na kombo ya tontine Hélène auto zo lela lelo vraiment maître Edgar azana biso awa à qui je présente déjà mes sincères condoléances. Oui, merci Manela. Tout le monde a demandé que moi, je raté pas ces années longues. Beaucoup plus à Kozoka. Maître Edgar, pour Naliwa, il y a maman Nabiso, Hélène, était yoni na vie parce que tu comprends que peut-être Liwa l'air au Bungisi être cher nayo. Au Bungisi sa petite sœur nayo, na âge ya maman Hélène. Et ça, le maître Edgar nini était maître Edgar nini. Bon, déjà, na oloba pas ces amis pour Hélène azaloko la mona langa liboso. C'est-à-dire que na zovana na Hélène ngamo na za étudiant, yé étudiante tozo bi marathon to kangi porte na biso to ke cours. Tant batangi biographie na babi assez ça licence na IEC, do to banob matongo to ke classe. To se débrouiller bon on a poka to ya lambi. To zala ki 4, 2 frères, 2 sœurs na katandok. Et on a étudié dans ces conditions-là. Mais pas c'est les gaming parce que maman Hélène a koufi 6 mois, il y a 5 mois il y a pas maman na biso koufaki. Maman a boti biso. Est décédée au mois d'août exactement le 28 et maman Hélène biso benga maman Hélène pour balabi la pesa kombo ya maman wa bota maman na biso donc on a biso maman va na benga maman et on biso beto benga maman ayo kufa 5 mois après exactement donc pas c'est à ming mais ma mi c'est kaouki déjà to leli ming et c'est sina ezobi ma société mais longi ezomo na ka passer ezali vraiment papa dia surtout chose ezo sala sous passe makasi comme on a que maman akufa kana passe ya maladie ya maman Hélène et le lonzambe akokisi volonté na ye azui le sous maman Hélène vraiment to kosenga la bino kaka courage comme la Bible nous dit toujours que nzambe nda pesaka nzambe nda azui donc nzambe moko ayebi malgré 5 mois de différence, il y a liwa ya maman na maman Hélène vraiment il est aussi ngabino ka makasi parce que ça le ka bobungisi ba maman mi balé na tango moko ya mukie vraiment no to sengi la vraiment bozala ka makasi maître Edgar to ke moi mbango parce que soki équipe ya Alma Congo TV ekiti awa beaucoup plus parce que ozali fils du pays mutu o azosa la fierté na mboka la biso na cadre ya sport parce qu'il y a de génération en génération derrière vous au bon encadré au bo pesi bango pelelo esengo ya sport surtout
tout précisément dans le monde de taekwondo. Maître Edgar étant que expert, au ça la biso moi briefing ya taekwondo parce que tu as vu Maître Edgar à sa 5e dan. 5e dan cookie one. Ah non, on sait non ça. Pour toi est belé de. Non, je dis Maître Edgar, si quand selon Ndengezala, biso to yebite on n'est pas de professionnels. Maître Edgar ça peut sa biso structure ou bien donc en ordre ndenge nini ya taekwondo ezali nombre ya ba ceinture pour na to comme place au Maître Edgar azali banani bazali boso Maître Edgar azawapi et puis na Congo liboso nanga bazate toi misato na ceinture noire 5e dan cookie one mais na compétition na bagisi cookie one toi ga misato mais 5e dan na niveau local toza ebelé c'est une dizaine de mètres mais 6e dan genre cookie one bazate sur le plan local peut basader donc n'avait pas nabiso grade d'asuga yangwana et oui mais il fallait qu'on foute habillé Kolongo à Tina Abidjan faire un test devant un jury coréen et c'est ce qu'on a fait au foot bien na OK Côte d'Ivoire au sali séjour na 2 semaines au sali test na aux Zui ndé au commis 5 ceinture noire 5e dan cookie one parce que c'est le cookie one qui s'est déplacé en Afrique ndé yangwana ba benga donc cookie one est quartier général à taekwondo donc Maître Edgar a l'équipe déjà beta pendant nous okena pe dans Chine ba sali ba makambana nyonso donc pour l'instant to confirmer pendant 5e dan saliga test au sali test au sali mémoire le quoi na classe yangwana pe kaka mais au sali test pratique nyonso soko zinde ba peso grade et ana eloko mususu te basala donc kokoza makambo la dezaka kola de test au sali ozui yango to bengi 5e parce que bato ba landa biso il faut pas comprendre oui les test pratique et test intellectuel donc aux comment théorique au barré poser ma question répondre c'est seulement ça. Vraiment, chez Internet, vous comprenez, vous avez un ya muto to landi lelo. Dans ce to landa qui est lelo, on a pas valeur nyonso oyo apesi biso. Nous on vraiment équipe mobimba Alma Congo TV to kiti awa na Kimbangu pour la Rolanda fils du pays. Boyo qui ndenga expliquer comment monde taekwondo ezali, titre ni nazali. Et ni ne senga kapo comme à la place oya azali. Donc il y a ça l'équipe exercice wana nyonso tous à la ka fier na bango. Bino pe boya na sima bolanda pe kara exemple. Maître Edgar to zoyo vraiment ebelete so to koyeba maman la biso Hélène mariée à Tiki Bana combien? Non, Hélène a koufi nanda kunanga na maboko nanga donc nela bi moi na nga bosso azana 21 na lelo Hélène akuta Hélène a boko asokoli akuti donc moi na obota matoza kana Hélène donc ti lelo azaika na maboko nanga. Chers internautes, vous comprenez comment ça fait mal. Donc c'est comme un père pour maman Hélène. Donc quand Tolandier n'a deux sens. Tolandier étant que fils du pays, Tolandier étant que papa ou abungisi moi nanaye parce que jusqu'à maintenant maman abiso Hélène azongisi molimo, azongisi molimo naye na maboko. Tonanda kuya papa nabiso Maître Edgar Mayamba pour les intimes beaucoup plus neto mesana gaya edi. Oh abungisi moi vraiment edi je t'encourage maman. Courage ezanzela abiso nyonso. Donc liwa eza suka ya monde donc vérité à lui to raison à lui nzambe moka mutu ayebi maman na biso Hélène le to sepela ton na ekoki nzambe na destin na yebaka ki maman Hélène akobota mukolo boye akokufa mukolo boye donc yango ka volonté nzambe zo sala mais tant que papa fortifier Hélène disaka ka libota makasi ezala surtout beaucoup plus nzambe poto landi libonde limoko kafu apenda donc ba consoler azalaki servante de Dieu. Elle a travaillé toute sa vie dans Ekodim à l'église de louange. Donc c'est normal depuis lobby tout ça quand on louange na louange mais yé moko tia kufi na minute asuka donc ensemble la nzambe na ye abi mais na serva au finanga ma pona nini passe à boye est-ce que koki peut kozwanga te et c'est ce qui est arrivé parce que ganga gité ba passer les gars déjà sur la durée mais jour asuka akanga iga mi swesili alaka ipebisote akena vraiment pour voir pour montrer que ça vraiment volonté nzambe nzambe akokisi mokano na ina servante na ye vraiment bino bandiminyo so ya lingomba ya louange besoin partout dans le monde entier au bokolanda biso to présenter bino ba sincère condoléances parce que bobungisi moko ya lingomba na bino maman Hélène ozaki mokambi ya ekodim ye o lelo bazokende kotika ye na dernier de mer na ye vraiment Maître Edgar Torozao mingi te vraiment merci pour la disponibilité. Merci mingi pour la yo manela ni yo nde osalinga surprise donc talakaka et comme la famille donc ya yo et ça deux fois te merci mingi. Je vous en prie. OK. TV tozakara awa na cadre ya ba interview pe ya dernier hommage ya maman Labiso chose étonnante eza que na mboka na biso na Kinshasa
ndenge tozolala tozolamuka makambo ezochange makambo ezobongwama système moko ekomi na Kinshasa awa na matanga ekomi tokoma komema ba jus. Je me pose plusieurs questions. Pourquoi ce système? Pourquoi ce système? Parce qu'on sait dans notre coutume c'était beaucoup plus il y a qu'au rendre mon tout dernier hommage qui est beaucoup plus significatif na ba gerbe de fleurs. Mais les autres quand c'est mode moko ya sika ya komema ba paquet ya ba jus. Tu es dû à quoi? Comme la RDC, ton message, na biso kaka copier, c'est que tozo sala. Tout le monde peut avoir paquet de jus. On a donc pas tout le monde sous la place à même ma fleur. A mis paquet à jus. Mais les autres nous a dit que par exemple même paquet à jus c'est juste parce que ba fleur l'air de ya kalango na matanga ndenge maman na biso Hélène bazo ke kokunda ye ba ko boa ka yango. Ba msusu ba kotika ngo likolo ya tombe ko kopolela bambula, msusu des gens viendront ba ko zwa yango, ça dépend ya ba cimetière ndenge ba ko cimetière ba ko kundela mutu na organisation pe na sécurité o eza na cimetière pour ça là que ba fleur et où mais là. Mais tandis qu'avec le jus c'est plus rapide de la famille parce qu'avec le jus les gens ont la facilité à koyamba ba balanda ki bango parce que ndenge ba jus ezana après cimetière ndé to benga kaka que bain de console bato bazonga ka pona ko kabula mawa ya suka na famille bazalaka mwana droit ya koka na droit ya mai mwana droit eloko kolia yango nde oyo ezosunga beaucoup plus na ba jus oyo bato bazomemaka na matanga na place ya ba fleur. Vraiment je tiens à expliquer ça beaucoup plus parce que beaucoup plus vous nos internautes bozali banda ya mboka bino ba bolandaka biso bino bato bosepelaka na biso bozalaka mingi nde libanda ya Kinshasa na famille na yo pe okozala na matanga omoni na place bato ya comme gerbe de fleurs bato bazoya na ba bouteille ba jus peut-être ko lekela yo peut-être ko salomo ndenge moko soki ndenge nini ma ozala quand même na boule dans une fois na Alma Congo TV chez Manela et c'est la Benjamin de la presse na joaki quand même chance ya kolanda explication ya ba jus ya ba boîte ba bouteille ba jus o bato bazoya ko déposer na matanga. Donc juste pour ça on a voulu un peu éclaircir sur ba bouteille ya ba jus o bo moni na place ya ba gerbe de fleurs o bato bazotika vraiment awa to komi ko chité pendant na souka ya hommage na biso ya maman Hélène ya lelo parce que là ba commencer là déjà prière de clôture on a ba soulever corps na biso et kende ba kende kotika maman la biso na dernière demeure na yé. J'espère que vous voyez comment les gens sont nombreux hein. Zini ba pesi vision il y a 10 ans après 10 ans dans ya Kinshasa. Donc eza voyage au ezanga retour. Quand tu pars c'est pour du bon. Donc c'est juste aller. Retour na voyage au maman Hélène a sali ezalakate. Donc ezopé ça passe na motema ezopé ça passe donc pour vous dire toujours que to banga kanzambe parce que eloko o eleki nzambe ezate. Yo o zwa orgueil la tisango hein yebaka que tout homme est mortel. Mais nous grâce au vivre, aux alandeng, aux awana. Donc aussi, banganzambe, parce que la Bible nous recommande toujours que de pleurer avec Baïbaza Kolela. Place ya malam au moins nzambe sengeli a demeuré et ça bisika ya matanga parce que bisika matanga ne mutoazon à mutu. Cette fois-ci, ezala ki volonté nzambe que ton aye ekoka parce que étant que servante naye après gotika est toujours à demeurer na pas si maladie parce que auti na malade moko pona ko yebisa bino azala ki na cancer ya sein pas ayebisi biso vraiment na komi na suka famille Mayamba vraiment hein maison mobimba ya Alma Congo nous sommes de cœur avec vous vraiment et ça là biso passe yango au monique papa na biso PDG Ali Maïmon a tellement za homme social comme aza papa o yazana mutema ya mawa ebele comme aza papa o alingaka kolela na ba ebalela surtout que toza na fondation donc ce qui toyaki awa ezapé beaucoup plus na cadre ya fondation Alma donc fondation Alma le quoi mesana kolela baza kolela et mesana ko sunga ba bazana ba problème yango moni que papa na biso Ali Maïmon a recommandé ki biso par sa permission ndebo moni toyaki awa a complicité na yemoko le DG Fire ndeto yele lokolela maman na biso pour msala moi la votre Manela ici la Benjamin de la presse je vous dis bye bye retrouvons-nous tous après ah yemoko conseillère maman Nicole la dame de DG Fire